studio T, Abimisa T, et l'autre T, a comment qui n'a pas l'autre T. Mais c'est lui qui insulte les gens, ils se respectent même pas. Il n'a pas vraiment insulté, il a juste rappelé que Banamike, bon manquera Mikolo. Banamike, manquer Mikolo, respecter on a lobby, que tant yo lobby, on a maman, tant yo sombi jipa, on a fait que monter à ma vie. C'est que Bazaï est hypocrite, on a l'inga falité. Le problème aussi à Congo, il y a manquer de respect. Moi, en aucun jour, je peux manquer de président Nyokalongo respect. Parce que c'est pas parce que tu bêtes à Rabasta, tout ça, là, bonhomme manqué, via provision. Ils ont été Moutalaxa, non, c'est là, Bobo Sana. Non, il y a des artistes qui ont fait ça. Fallait y avoir un air nyonso. Le fallait comme tu m'as dit. Ah, tu as dit tout mawana. Eh, boni boy. À la baille, tu as Marty wana, tu as bêté en boy. Il me tourne à ce moment. Il y a un trait de. Le long là, il y a un plateau, il fallait salioni. Fallait salioni. Total, il fallait salinini. Eh, bless boula, fallait salionini. Marty wana. Ce qui m'a bêté à Kawoka na bat. Oh, la kata bangongenga. Bakata falingenga. À la baille, à la baille, à la baille. Biso to bêta, on est bien bêta. Biso to balo là, on est to bêti. Mais Bafi Babi a bétané, mais. Comment si quoi, tu vas cabaret, 20, 30, 50 ans pour le concert, mon rôle, beaucoup fin à mon tour, beauté, mal. Et là, comment tu vas pas laisser les on se provoquer par la maison mère. Est-ce que on réfléchit bien? On réfléchit bien. T'as la bombe, c'est comme un Vietnamien. Bozo Munda, mais Bazo Yakaka. Bozo Beta, bon Bazo Poussa. Bazo pas avancé. Bani Mara défaitité. Dans la maison mère, Baza, partout n'a pas de nous. Ce qui est dans ce monde domestique, dans ce monde liboso, dans ce monde maliki, dans ce coco, Bachaye, Balavandier, voire même excellence, ma ministre. Il faut faire attention à la provocation à la maison, mais aux salles. C'est bon. Tous les warriors, na stade il veut place la mouine derrière la robe à l'école. Giblé on a ta tenue, na la péta générale la fin du Pour Martin wana. Moi je sais absolument. Pourquoi tu commis la musique à délinquance boy? Vous nous menacez. On te bête à 12, tu bête à 58. Na wana na tambola na banda. Yo ce qu'on a clané. Papa n'a pas dit qui papa, mon papa a besoin à l'école des anges. Papa vient là. Papa a besoin profite. Oh, il peut papa. Papa a besoin profite. Mais mon Mikolo est kaka papa a besoin l'équipe papa bino. Papa a besoin l'équipe papa. Papa a besoin l'équipe papa bino. C'est comme papa si ma musique a comment bino boyer kapona. Batangi si bino pona indépendance, comment finga, comment menacer pe biso. Kata ya na mama ya papa ba. D'accord na. Fallait salinini. Baseball a fallu avec sa fan. Lelo oyo bobo sali bolamu ya fali bobo sali ba chèque bobo sali ba aide nyonso fallait procurer bino bobeta ka porta fungola ka okabela bino mongo mais biso to sala musala opesa biso monte ngana lobina ngana pesi bravo c'est un grand mais il fallait écouter Zatan na nzembo na micro et bimi trop bas donc elle a quasi méchanceté nae micro mais chacun a sa façon de tenir les micros. Monsieur Ngoubal, excuse-moi, mais moi je n'ai rien contre toi. Je te dois beaucoup de respect. Nous avons une bombe anatomique. Mais nous avons fait beaucoup à obéter. Mon t'aime mon qui t'aime. Parce qu'on a beaucoup. Et Jean Ngoubal, avec tout le respect que je vous dois, il y a un rumba. Même si tu dois passer dans rumba. Les gens ont un concours, les gens ont un concours. Natala va concours, nous sommes d'accord. Ceux qui m'ont envoyé ma billet, va passer peine en d'accord. On va la paix ça quand il y a ma billet. Il y a stratégie. Il y a stratégie, il y a diminuer mon esprit. On a un tambour na balaba na dit pour la Vodacom. Pour la selle la Vodacom publicité. Ça c'est fort. Il y a Ophélie. Il y a Ophélie. On va foutre un bon moté. Pour Vodacom a payé chance. Vodacom a coquissé millions. Pour na payer ma vente. Pour payer ma sortie ganaise. Na vente. Na payer ma ya. Congoli solo. Yambabongo, la reine de l'éternel, Manique de John, Tarana plateau anniversaire, Nanga jour anniversaire, n'a eu occasion, Yagoyambela Bino Sousou. La Queen Mada Manique de John, Salimère. Bonjour Aïdor, bon anniversaire. Merci maman Nike Nabiso. En tout cas, bonjour à tout le monde. On est ensemble, Boutaka Bailanga Manique, mais. Ben. Il en a bien. Tout ça comme ça, comme il faut.
Avant de commencer, merci pour la souffle de vie. Et puis je salue mon pasteur Alphonse Kayenga na Sion. Je salue Agoreti Lovoizo. Et puis na pesi bana héros Galnion Sobumbu Silimbao. Clara de Bruxelles, Pepito Kila, la président ya héros Gal na poto Clara de Bruxelles. Na pesi ya Kishasa Pepito Kila la Bambote Ebele. Donc Alain Giga, Chimène Lopez, la Moreine na la Bita, la reine de Brésil. En tout cas, Banajie, Oye, j'ai demandé. Merci. Le 31 j'ai dit quoi, mais c'est par rapport. Au tabuta managie, bon anniversaire, Nabino, ma wabuta en belelo. Merci Maniké. Ena Namona Ena Telelo. Ok. Donc, compte tenu de santé, ça dérange. Ok. Mais il faut quand même tout apporter la nouvelle. Otomoni to fandine. Merci Tozo Komawana Manik de John. Faut être vrai en fait. Merci. Manik de John. On va arriver là, Manik. Manik, hier, Zaki Bongo prestation. Deuxième prestation, je ne me trompe pas. Il y a Prince Babia. Il y a tout le monde qui gère Zara Kofi Olomide. Ou tout le monde va gérer, tout le monde va gérer, va être belé. D'abord, c'est la gang une journée à lobby. Na Vodacom Best of. On a été, baboy, va filmer contenu en clair, Prince Salaki. Bon. Jean Goubal. Jean Goubal au lieu de Azaki jury pour signaler aux gens. Au lieu de 10, après 6 pour un micro, à autre micro pembeni. Au lieu de micro musique. Mon nom dans la façon de yembe là. Mais quand il voit à yembe bien, nga quand c'est que tu as yembe babé, on est zana, tu causes à hypocrite. Na oko mi sapete. Ba pesier 6 na place il y a 10. Pour na okata muto 4 points pour un micro, c'est méchant. Mais ils ont concours, Manik. Ils ont un concours. Chacun peut donner aussi. Natala ba concours nous soit Vodacom. Ceux qui mutaoye ba bien ba pasepe na ndako nguba la pesa ka nyama be. Il y a stratégie. Il y a stratégie, il y a diminuer mon esprit. OK. Alors c'est pas bien. Moi j'appelle ça de la magie noire. Magie noire. Ben oui, parce que ceux qui m'ont tassé le bien, faut apprécier. Tant on apprécier, tu diminuer au lieu de diminuer l'esprit. Et l'on la confiance. Moi, confiance après ça, on a d'autre part, c'est pas aussi PC motivation. On a PC bravo, c'est un grand. Mais il fallait écouter Zatan Nzembo. Na micro est mis trop bas. Donc, elle a qu'ici méchanceté naïe. Micro. Mais chacun a sa façon de tenir les micros. Donc tu prends un bas dans micro boy. Chaque robe non dans micro musique. Chaque robe micro ne faut pas musique. Pour la pompe à makasi Suzuki Azaka. Suzuki ko so boche liboso boleli. Yeah, atana kera yemba la suka po. Atabote la suka po. Donc chacun alors on la micro té. Ce qui Jean Goubal c'est un grand, il peut pas se comporter comme ça. C'est un grand. Pourquoi tu vas aller là na combo nae? Donc son combat mais au CPL na remarque ça les principales bien. Non, hypocrite. Moi je connais la musique. Mais oui, je connais la musique. Et puis un bon chanteur aussi. Mais oui. Mais bon, on peut s'en montrer un prince nini aussi. T'es bon à prince que tu t'es bon à cap Vodacom musu soit tiens à gérer c'était pas au CP là. Bon moi pas que naza omoni élève ali bosso ya chokoronga. Choko avant composer nzembo abana ko bana nga. OK. Ngande abana banda bana do ré mi fa sol la si do. Place na ba kelo ba ténoriste ne so so ba oyema ba kanga ali bu pema il faut kangango. Yango moni même ba mené à son problème ya cœur. Oh, bah, c'est ça. Et uta awa kangi libuna tu faut kanga tolo pourtant ozo mungongo soko ke ozo misa voix na mungu na pema au sala organe. Ozo comprendre so ba leta. Moi j'ai vécu avec un grand chanteur pendant 18 ans. Babi a sala succès na 18 ans. Ah mais tolo bana nenga faute. Non, to solo. Babi a sala succès na 18 ans ba oya na ye na chipoyi. L'Omanjili ti na place des artistes ba yana na mapeka na âge à 18 ans moi mobali na yemba l'homme chante non benga l'homme chanteur
Moto moyembi. Iye bana aloba na Adamo abi vie. Ngana moyembi, comment na moyembi, comment na ndinga. Comment le ndinga? Na Kikongo ndinga. Baso babaloso ngone ndonga. Nga ezaka prince mutayemba na famille na ngata. Leke prince moi c'est pas yemba. Nani ana oyebi ya naebi. Po ijo mona mo to yemba na kamona. Belle voix. Et pas na nga ezaka prince mutayemba moyembi te. To bimisi nde prince yenda lingi musique ana olinga ngote. Na yala ba yetikala la musique a tué mon papa. Tikala est-ce qu'on a monté tozo le bani oza na voix il faut yema alingate. Oh, désolé. Alingate. Alors Maniké, d'autre part aussi parce que clair, moi j'étais pas là mais c'est d'accord je presse ça presta qui très bien. Et Zagara que Jean Goubal a porté un peu critique naïe tant que juriste en fait. Ya mona biso Jean Goubal, il est les gens, ngana saka hypocrite. Monsieur Goubal, excuse-moi. Mais moi je n'ai rien contre toi. Je te dois beaucoup de respect. Nze bono liboso emba bombe anatomique. Mais ngana vana na fait beaucoup à obeta. Motemeza mondo kitema. Parce qu'on a vana na beaucoup. Vie, Jean Goubal, avec tout le respect que je vous dois, yo beta rumba te, même si toi basé na rumba. Je vous dois beaucoup de respect. Ngana vana na beaucoup. Ngana mwana ya beaucoup. Na balana na chokoro mais mutamema na musique beaucoup. Ngana oui, ngana mwana papa na modèle tout. Ozara pipe papa wemba. Chancelo opamba el busonga, chancelo opamba ngai. Tiko baboy. Mais oui, na boyande comme danser compte tenu ya réputation en famille. Oh, oui, chancelo opamba. Tu na bana matonge chancelo, tant bana chancelo opamba bana bandal. Bana matonge ni ba okela so jalousie ba sai ba fille ya lisolo. Oh, oui, biso ni ba chancelo opamba. Ngana kena tourner à Foridol. Na mona papa wemba na mona nga place na yeba ke na tna papa prenez le bar voix ya boye me wemba ndé tu sais comme ça abi kasi eza to yemba na voix morote déjà to yemba na voix msoso to le bar pene msoso. OK na ko ba no copier le beaucoup na ba geste na ya musique na ninga bina na podium na ninga beta kama ko na ko telema na vie beaucoup. Alors l'exemple de beaucoup c'était pour alors na pe ces exemples beaucoup pour nous biso que nous na yebi musique. Tant na longue pas beaucoup. To longwa na village parce que mon local ezaki village. Tout le monde était là pour Papa Wemba. Alors nous on était des petites filles. J'étais orpheline. Tout ça qui n'a besoin il y a parapluie. Tant école des anges. Et quartier la magie. Amina ngamie. Fote na ngaite kasi ya motemo yo ba pesa yo. Elukaka ezaleli ya lolenge na yo. Open voix. Yango na mipesi mobimba. Amina ngamie. Fote na ngaite kasi ya motemo yo ba pesa yo. Elukaka ezaleli ya lolenge na yo. Yango na mipesi mobimba. Omona quartier la terre école des anges. Ya na Gisèle motema na nga nyonso na pesa yo. Okile ba beba no yembelango. Yola bakana baboti baya kende zonga. Osalaka ngai nde mabe chéri na mono. École des anges. Maniké martyr bon kokate. École des anges. Alors oh Willy Boula yoka vocal à Willy Boula. Aïe Willy les boules. On a confié à quelqu'un boule. Ça va battre pétion la pesara mosadima. Oh kata ba bandi. Tanga ba bandi. Oh alors Maniké alors Maniké dans tout ça je peux dire que pour Nayo merci Jean Goubal tu es un grand yeah. Toute la musique a la façon de le faire. Tu es un grand. Yosa plus min côté mindele. Ah, yosa min côté musique. Yosa min côté mindele. Mais na sepelande ba tchako na Vodacom pe na eloko sala ngaka pasi. Mutu nyonso na Vodacom ayaka a se sentir émerveillé au diminaki esprit. C'est pas bien. Linga pesa mutu eloko a gagner. Hein? On va être spirituel. Non, sur la spiritualité. Donne quelqu'un ce qu'il a mérité. Ne fais pas ça parce que tu te sens mal quand il est en joie. Pourquoi tu te sens mal quand le musicien s'épanouit?
Nanenga faute. Pour battre ça comment ba hote. Ceux qui ont le biboye, ba yena njora, biso na biso na njora to ba vérité. Mais manike ba jurer zanan concours ezanan. J'ai concours ezana on a problème té. Concours ezana problème té na MC Jean Oubal. La prochaine fois pense à Obando se référer. Jean Oubal a 4 points pour na micro. Abongisa. Ouais, ils appellent moi c'est que principal. Abongisa. Yeah. On se comprend. Et puis un avantage na yé. Ezana avantage na yé. Mais il va voir na voix qui prend place au dessus la micro. Ah, par là c'est qu'on a revenir. Qui pas la reproche moro boye. Au créer le roi mabé. Ah. Au créer des avantages. Yo comment pousse un micro musique quand on les voit nous aussi un micro za pembeni. Omi bomi suka. Bakati aussi go. Au comme ba comme kato bien. Ah OK. Donc c'était ça comme le message que je voulais ah OK. Voilà. Tu vois Jean Goubal, moi je suis pas une petite fille, je suis pas un ado. Je suis une femme qui a vieilli. J'ai vraiment vieilli. Avec tous les obstacles que j'ai connus dans la rue, en étant orpheline. Pour me garder jusqu'à cet âge, j'ai vieilli. C'est le message que j'allais vous donner. J'ai vieilli. Alors, nzela nangana leka, nakuta na batebele, nakuta na bandoki, na banyama, na balion, nakuta taka biso ko na babala à la portée de tout le monde. Pour ça la famille, obota kuluna, obota babate, il faut essayer la grâce de Dieu. Aux à la grand esprit. Ngana moi sur ayak après 1000 ans. Na mukola ba chroniquer stunga. Mais koko na bango. Koko na bango na sala 6. Ngane mama na bango. Ngani ngako na bango. Oh. Donc rebuisa biti mama na bango. Chroniquer mota mko na nga. Bango tu baba pesi. Yonde koko na bango. Ngako na bango. Koko. Merci beaucoup. Koko nike. Wana ezalaki point de message est passé ya. Point de vue à mutu babo ya ngote posa jury, mais dans la vie, il faut donner quelqu'un ce qu'il mérite. Ce qu'il a fait avec sa sueur, donne-le. Parce que il le mérite. Ouais. Mais ko sala et l'autre côté pour onyonga kaka, pour moni mon pépé mon bébé samaki et ça a bien été. OK, merci beaucoup Maniki. Je pense que les messages. Et puis nangana lo bala ba parents nyonso. Parents appellent ça mon valeur, ça parents a beaucoup la bana. Moto a beaucoup la bana ti. Appelle ça la valeur. Aïba valeur à mutu. C'est fort. C'est un message j'ai donné. C'est très fort. Avoir une valeur à mutu, il faut beaucoup la mutu. Ata papa, so beaucoup liba no moti. Oui, valeur na ba monter. Avant olinga mona ya muninga il faut beaucoup la oya yo. Si ko ba parents nyonso ba na katanda kata soza na bana. Soza na bana récupérer ba petit. Conseil gratuit. Tu n'as pas vu ta parler. Alors, les numéros pour y avoir parce que les gens nous appellent aussi. Aïdor, mais l'être sincère avec vous, Maniké, principal bien battu balingue mingi. Vous comme salama na ngome, aza pepo yo, na ebité, nzamba sala RRT, nzamba sala RRT. Na bastati a batutu, principal bien. A beti bor ya maître, anabisio, je sais pas, batwa zela comment pour voter, qu'est-ce qu'elle a batwa zela. Dans les toi tu peux imaginer le Vodacom comment on peut se numéroter. Pour na bato bozo benga, je suis pas de quoi poto jusque là Vodacom na PC numéroté. Surtout numéro, on va vous communiquer. On va vous communiquer. Tout le monde on a bandela nyonso. Vodacom azui mwana, mais tu peux ça peut Vodacom plaisir autant mwana nzela. Tu vas pas voter Vodacom à récupérer. Ça c'est vrai. Na linga ora pour na possibilité. Ceux qui m'ont tapé sur PPSA. Pour nous étiqueter pour nous abattre na nyongoti na ça. Amen. C'est que tout n'a ni maniqué. Et t'as sur la toile. Il y a moi si na obenga mbali na yo qui sinjora qui a dit maniqué à antique internet. Babi au côté internet. C'est fort possible. Ah? Nautica. Otika ne? Nautica internet so concours ici natique. Ah maniqué. T'es où ça abouté? On ça bon entendre. Otika internet. Ouais, chaque chose à son temps. Quel est le message on peut s'assurer ça? C'est pas par là. Pourquoi? Mission na qui nous ici là. Il y a internet. C'était quoi votre mission? Mission na qui ezaki pour balobela prince a propulsé. Vous avez réussi? J'ai réussi pas comme na Vodacom. Au moins tu vis nanga. Na on sait ça qu'on remercie Vodacom. Alors pour ceux qui disent que vous bondissez il peut carrière na ye. Toto Vous savez carrière na ye. Et par son courage, il m'y peut se gazalelo. Omoni prince. Bah tu vas comprendre que prince a envoyé ma casse aura. Biso tu comprendre en côté. Que toi na moi na zane étoile ma casse. Bah tu ya mabe ba comme soin si sanga na njora. Bah sabino na. En foot ma po ba ke njora ça la promotion ma casse maman na ye aza ma casse na maloba. So moi na ba bimi ba au fina biso
tout. Il faut se déstabiliser, on a des querelles. Là où il y a les querelles, il n'y a pas de bénédiction. Ça c'est fort. Zamba au côté te ralentir carrière ya moi na biso. Vous êtes conscient? Si que toi ngana conscient nango si ko Vodacom ndenge zawana off the best. Ngana otambola na balabala na ti polo Vodacom. Pour lancer la Vodacom publicité. Ça c'est fort. Ya ofele. Ya ofele. Wa futinga mbongo te. Pour Vodacom a PC chance. Vodacom a kokisi mission nanga. Pour na paiement na vanda. Pour paiement sorti net. Na vanda. Na paiement te ya. Après net. Na bundi mingi. Tout ça concours. Na ko oti. Concert ya suka. Na tous les warriors. Na au moins na stade il fait place ba mwinda ane la na vanda likolo. Jubilé na wana. Jubilé na na ta teni na ba peta général na fandi. Pour martyr wana. Internet ça yo. Imaginez non. Alors, ça sera possible. Les gens n'ont pas parce que tout ça n'a pas volé les maniques des jeunes. Je suis chrétien, né, grandi. Nazara positif na mon on a ba qui sont habitants aussi. Ouais. Na ba giboba. Na giboba. Ba place ba mela drogue non. Ba drogue. Non que te akuna. Mani que zone miko bien tous ensemble. Non que te akuna. OK, c'est quoi te ba mela drogue. Pour kota kuna za passe. C'est ba te ba c'est ba drogue. Non que te. O te ya nini? Non te ya ba bongo. Ah maniki, les messages nous transmettent par là. Et toi ndem te bondisa bango. Baba rejeté. Oui, que Namboka na biso Namboka na Congo, centre de détoxication ya laté. Ils ont laté. Combien de jeunes bazar au bébé? Et belé. Le message n'a lancé Maman Denise. Maman Denise créé centre d'intoxication. Tellement ils ont centre batama boma. Tous les jeunes au Kenya na on tellement ba au bébé. Alors toi on a besoin de jeunes on a pour na lobby. Double brassard créer les bango centre de détoxication. Et ça bien biso to bima pour nzamba linga e biso. Alors Maniki, il est motivé au côté à ce que la drogue. Qu'est-ce que vous a motivé? Papa na prince babia kaka il s'est mona et le ko wana ndele le sac babia sticker absoluti. Ah, c'est fort. Et le ko na ma immédiation, il faut arrêter. On a tic internet pour na terre. Donc Maniki tic internet pas comme anaé. Musala nzambe to rolo ba. Te musala nzambe te ngaza musala nzambe te. On no prêcher ga. Mwana otea kana baba. Ote ya moto ba amo eza perdu. Naza exemple ya landa tangako. Landa tangako. Tana zala siri mo boy. Ta maniki ya o na lelo. Oh ye bongite ya. Ezo singa ba sacrifice belé. Ezo singa mambo belé, ezo singa mambo belé. Mais to singa ka nzambe makasi. Donc par rapport à la vision, si tu comprends bien, la vision de Maniki était de propulser Prince Babia arriver à un niveau après aucun côté. C'était ça votre mission. Aïdo robi ko bota ba mibale ya pasi. Na botika mibale. Moko. La princesse Anna. On dit modèle Anna a compris naka. Na pas nzamba salanga grâce. Amen. Attends mazaki na addiction na otambola. Ba na ba bébité. Amen. Nefsi nzambe même les fils que mutu moko so abimi. Lolé c'est ça c'est très capital. Alors tant aux juger. On va ba gérer tant beau juger. On a beaucoup sacrifié. Pour bana ba koma na niveau. So bo moni bana biso ba oya concours pour ba luka. Ba bon sa famille. Ba na lo ba pona prince na ba na sambela pona bana nyoso bazana na manoir. C'est fort. Ba camarade prince bazana so 4 ba benga maman. Mboki na msala te. Désolé mère. Désolé. Mona. Nzamba mona. Na ninga foté tous en temps malade. Ouais. Moni nzembo na yembi amina leo na loti babia oyemba na okafa babia yemba lelo na ndoto na okimamba na wana babia mto oyemba siku no yuka kafa ngabia yimto na sutu ka bwe ndoto hapo ni babia yembi nzembo na siki na pourquoi ba yembi ngote c'est très capital na yembite il y a des âmes oyo soka ke akenda ata ota asima akena kanda makasi. Ils ont quitté na été même qui. Il y a encore mon petit kalima kasi. Il y a encore mon petit kalima. Pour tana été. Akufa mais succès. Akufa na tana été. Dans ya zala kata na été. Babimisa yo babimisa ye nga expliquer nga abi babimisa nga yi na shwate na bima ozomona. Eza ba esprit musuba ataka te ba ya. Na problème mutu te. Le pardon c'est une force qui libère. C'est très fort. Ya sona lobai na yo. Yo koko vanda te ba oluba nga yo seka na ba étape nga na otolika. Bundela ba guerre combien d'internet. Ba sambwisa yo zoko kobima na balabala te ngamba nikena na TV na obunda na ebiote.
Tamba okata likam na nga na yo. La famille est sacrée. Nga na sala yo loti. Omoni nengo atakanga. Continuez bon. La famille est sacrée, Maniké. Vraiment, Babaka, la famille est sacrée. Le linge sale se lave en famille. Ba finga nga yo seka. Maniké. Ah, Maniké. mukili amabe. Maniké, tu retournes en année. Au Monika Ndiga, toi, famille go bilo, mon ebandi lobi nangobi aïe. Toi, attends, boye. Faux alara. Ouais, pourquoi tu kabana carré? Na kabana carré pour na capache. Si le on carré to na bine mi pour na capache, pour na carré no ba ndima capache. Carré mi pour na banana capache na pour na ngam ni capache. Nzamba zoyo kana lobali kambo Angelica Madeleine na vivante. Tant Angelica oyebisanga ke non, Karine azui polo ya prince amemi yango na nganga na Angola prince ayoka ki ni mulunge alongoli amemi ngo pa mama ila Madeleine na lobala ngango na ndaku ya kapashi. Madeleine na mtakufi na kokoseli kamte. Merci Maniké, c'est ta sœur. La famille est sacrée dans le bateau toujours ne bandelia. Comme terme be. La famille est sacrée. Mais on a bien linga oming. Ngalinga ngati. Un jour elle m'a dit Abina c'est plan Maniké. Les paroles ne sont pas les gestes. Kolobananga kutuki olinga ngate ke même l'accent ke no l'accent olinga ngana ba geste. C'est sûr moi waza moi mke ma comprendre mamna lo. Muto alobaka linga mutu alinga kete. Aidonga na snipe sona linga ko. Asa ngasa na bana linga ko. Mais linga ko trop bien. Yo moka oyebi ke non déjà na linga mingi. Poza makamso na boyela battu makasi na sala ngo. Banayebi. Oyebi ke na fanya na plateau lelo po yondi. Nayebi. Po na linga ko. So na linga ko so be babenga nga na boya ki déjà. So na vani parce que Nathalie Bolamo sa na. C'est fort. Alors que le bateau que l'inga mutu me sala makambo yo. Et sur la que l'inga keta quoi. C'est fort. Merci beaucoup Manik de gens les ça sur la famille comprenez Manik pour d'autres qui a sujet il y a Prince Babia il n'a bien internet. Pourtant on l'oublie moi non internet sans yo par rapport à makambo belé. Aujourd'hui ce qui Prince Babia ni babi babi aujourd'hui un enfant aussi a quoi impacté car vie à parents naie tout le monde a juste bon décider sur tes parents. Si aujourd'hui Prince Babia nzamba ça les grâce qui a réussir à l'obino que maman ni nazabu na besoin bima otika marambo à 100% au yasiko to travailler comme secrétaire je sais pas ni carrément otika te mission mo otika au sala souté. Non ça souté. OK. Non ça té. Na osambela na bi ke concours eza makasi ba talent eze belé ba talent ya makasi eze belé mais na osambela nga na osambela nzambe Prince a gagné concours pour mbongo wa zo na concours asomela bande kwa babenda Osambela mbongo ba Prince a gagné asomela bande kwa papa binoté bande papa na nga j'ai pas besoin de ça moi j'ai mon héritage papa nga tongela na banda moi j'ai mon héritage na banda yoka omoni concours il fallait pas et irait mieux c'est ma classe pour ni mani omoni Babia c'était un ami en perdant Babia batumi balbara tanga comment Babia vous comprenez j'ai perdu un ami un parent un ami muto na manolo bana munyoso Babia kenana ndamu nanga masa nanga papa nanga mama nanga mawa o Babia bando kina nga mto tikalo kina nga na musika mukili tata mama. Désolé. Il n'était pas un bon mari parce que mon bali azalaka infidèle. Et pas Babia n'a comprendre que mon bali azalaka infidèle. Ato sele ni azalaka. So boy mon bali no point ni moi si mususu azuba. Ponga la sala ngo mi mamba. Nzamba te anga. Nzamba la kisanga ke moi si azaka mutema munene moni mo bali na ona kene na mabeli. Désolé. Nzamba osala Prince ozwa Maniké. Comprends. Nzamba osala ozwa. Ça ira. Alors il était à kanda okota nzia na ngate. Moni mutatangisa ma misu makasi asilika makasi. Nana problème na mutute. Depuis 2022 bandi na baina na isa nzambe ngana isa la mutu promesse te na sala mu promesse pas nzambe nzambe na oclasher souti. Na oclasher te. Nzamba sa. Pona obatela bana na ngana oclasher te po mutu abomela mwana nzela na oyebete. Likambo na oloba eza juste. Pone na fandi boye. Aido. Na ko vanda te na zala wana ofinga fali na olinga te. Na olinga te. Na concert à Athénée. Fali gloire. Fali pena ima maneka bina o de Nzembo. Ba chroniqueuse tout ba tellement fallait pesanga pouvoir. Jour wana de fallait l'accès qui général. Abina o de chansons na Manique de John.
maneke bani fallait masinga na podium na etani la série wana siko ta série na etani bo été siko ya beba fallait matanga na podium apesa nga honneur internet eyinda ba finga fali modèle tout ya ngolingela ke nini asalela obakisi nini mais fallait na mini omoni martyr wana soki ba beta kango kana bato oyo bakata bango ngenga bakata fali ngenga ala bay to kata mi mais yé par babi fallait le bio retourner en ba langage wana donc balola yango biso to beta ngonde bino beta te biso to balola yango nde to beti mais ba fait babi a betane mais ba bon siko bato bakabana ba 20 ba 30 ba sangani ka pour na concert moko ni bokomo finga mutu oyo botelé mala et là on a comme tout na fallait sali bango babi on les traite de fallait sali et bien et là on peut na yele na plateau on les traite de et là on peut na plateau ya Noël fallait sali nini ay ya yo makambo to bato tala bolam fallait sali nini Blaise Boula fallait sali nini fallait sali nini baseball a fallu avec sa fan lelo oyo bobosani bolamu ya fali bobosani ba chèque bobosani ba aide nyonso fallait procurer bino bobeta ka porta fungola ka okabela bino mbongo me biso to sala musala opesa biso mote fallait yamba bino air nyonso lelo fallait ko mutu mabe to bunda bitumba wana boni boy ala bay to kata martyr wana to beta ngoboyi mutu na sima ko liko ya wani bat bowling ate pona makambo yo babi beta isa concert ya défité au concert a défité isa martyr na soto par rapport à balang par parole à bato et comment les parole ya bato ya nini quand les lelo o bato bondeko le bato bela côté a commencé l'émission comment finga mutu ko bino mundi muso boy 5e génération finga yo poso boy ye tango bango bakabona ki combien de bateaux basimi succès na moko musique ya Congo la quitté banda osala siko bateaux basima musique ya Congo bino boye kapona basangisi bino pona indépendance bako mofinga bino ko menacer pe biso kata ya na mama ya papa bango nakona bango mbalo yo tokozala ngala ozana nga hypocrite te nakopesa ka omoni ya Noël na otunuka ya Noël po yo perne na otuna fali asali yo nini oyo comme biso akaida biso to bomaka batu ya message oyo opesa yango wana mais ya lobi ba maison mère eza bana maison mère ba mekara bango te en fait peut-être alors bien on a ba sens mususu je sais pas yo zui message na comment na par na yo le message de son excellence obi ope ya Noël ngana osala ya Noël yekuta obeta ka masola maison mère obeta masola sangana te mais bato musu pona osangana wana bazui mapeka baba balobi ya Noël kuta banda oloba na ata vanda abanda kubimisa azobundana azobimisa ba nzembo azokota studio azocréer azobimisa même isusu kasi batika terrain vide siko so bezaika ba mais ero misika Kongo ekufa akota studio te abimisa te eloko te akomaki na olobe eloko te mais c'est lui qui insulte les gens il se respecte même pas. Il n'a pas vraiment insulté, il a juste rappelé que banamike ba mankara mikolo banamike ba manke mikolo respect tant on a lobby que tant yo lobby na ngana mama tant yo sombi jipa oli nga ifana que monter mabe c'est que bazai ba hypocrite bando linga falite pourquoi bando yamba fali na bandak na bango bando linga falite pourquoi bando kangane ba photo pourquoi bo sepele bando sepele na succès na hypocrisie pourquoi alors que na pas ko fana ngabi mais non fallait salinini tout fallait fingité fallait pesa bango respect muto ya zobo na fallait ba anniversaire ba bling bling il fallait ko mutu mabe on a des archives surtout que na pas kisinjora ngana zala ton karina finga ya Noël ngana ken e pa ya nani o babenga na kitambo to finga Karine pour finga yangiama to kota makamana Karine a fingi mama pasteur to kota lelo njora woto longo njora musala po njora fingi wate kanini a fingi ya Noël et a lokuta olongola Karine te poani mais njora milongoli moko boza ba hypocrite njora milongola moko pour votre information ken na sai sanga émission na sambula pona kota ma Sylvie vidéo na quel bimisa vidéo na film na se ambula pona lobela Karine o finga yo mais bolongo li semeki na musala o afingi ya no image sate vidéo ça te c'est elle a résonné ça que bina longwe orchestre ba finga ma Pauline est-ce que bon ba yibi ma Pauline maman njora kufakala les fanatiques
Les fans. Qui message il y avait des injures. Est-ce que pour combien de message reproché comment vous fingez? Attendez, message, sincèrement, je sais absolument. Pourquoi tu commis la musique à délinquance, boy? Vous nous menacez. Oh, tu bêta 12, tu bêta 58. Na wana natambola na bandal. Mais ce que tant yenzo a lobby makambuya les comme makambuya quand papa na biso les papa moi d'autre part ça dérange les autres personnes vont traiter va traiter la ingrate comment yo mutasunga comme papa na biso les papa na bango les slogans wana na minute les na c'est la toile les autres comme les kambuya quand il y a ba clan yo ce qu'on a clané papa na biso l'équipe papa na papa na biso azaki na école des anges papa binona papa na biso kofit oh yo papa kuna papa na biso kofit papa na biso kofi oh papa na biso quadra yo bandali mandi bande ngana bandal papa na nga quadra nga kofi abala nga pesa nga onera botinga bana mwana na ye mutabotanga bana kofi pesa nga onera na bandal babala nga te bana bandal balinga nga te mwana kofi mutabotanga papa na nga quadra ponga azaki na tata so clan na oni gas kana nga ko quartier la terre au kana nga quartier bon est-ce qu'on ko boya quartier la terre clan de ba oh wenge na clan non na quartier la terre mais yo boy bandal mais na ba kité we te obaki na mona bandal ba fait na ngai fief na nga non obaki boy na bon son bien je avais dit que la charité bien goudou commence par soi-même oza mwana ya bandalungwa donc ce sont tes vieux de banda parce que wenge c'est na kodala toujours na respect na bango mais c'est ce comme ma clan na keli balade non parce que on a tika bana nga ba ke bango ah otali intérêt à oh non tika bana je libre de toute façon ya nga mutapesa ngai apesa nga chance za ba vie na nga te mutapesa nga succès za ba vie na nga te est-ce que vie moko nyonso wana sa benga ngata na ndako ne mukolo moko moi sa vie moi sa chokoro o chokoro ba ndama tana produit na biso so koyemba na pesa ta chance ya mukolo moko rien na yamba na ndako ne rien basala ngote OK kofi na biso to potaka kofi na biso to poti etata na biso ka yeso to na ba problème ye mutayaka bakanga na wudi mushenya ko film ndimta bimisanga bakanga na so ba problème na ata na fingi na ke so melinga kisi na ke so na problème to kenda kapa quadra so to crepa quadra to ata to sokoli fali to kenda kapa tataleki e bongo sikoyo na tango pena bitumbe koti na mboka na okanga bisake pa na biso na kedi ba parce que papa na biso ale pa bien legi papa na bango na nini na mbongo na mamnyos na 6 ya sa 40 ans de 6 mwana na biso papa lekina mwana ya papa na biso comme ni fali maniga bi etu nani yuna nzo ba mespi mo ngala ko ke la fali solité fulu nini ngala boka di menzo papa binzo rappel nga fulu nini na ko boka fali na ngai fali o fali non comment fali te na tala sima pardon na ba ke na fulu na ko boka fali na okokate bolimbisanga fali nde na okokate makambo fali asala ngai l'équipe ne fali akunda ba bien fali apesaka succès le ba benga général fali non fali donc fali na yo mona fali kabila mbongo boite mais alakisanga ninga au péché abizwa ba benga nga nazo ba mbongo nazo ba 2000 ba 3000 ba benga mpona fali alors na koboka fali te siko na minute lo kwa orchestre na biso 4 orchestres ya contre yango il faut attendre ozaki na ndaku 4 orchestres contre yango comme tu veux dire quoi par la manique Tonia wenge musique à maison mère wenge BCBG na pondération on a seulement niqué pondération ou t'écris ça blesse boulette bon biba Tonia zela malé Tonia pour bien vous compter 4 personnes ça 4 orchestres ba panzana bazonganité ba beta une concert ya indépendant bazonganité so bazongani faut pas kota studio ba sala nze moment ba onyoso apoto ndimi o bazonganité tant ya rien na wala so ba lobela 4 fois 4 ta lobela maison mère OK so la 4 fois ta lobela maison mère mtasimi maison mère ça respect la maison mère pour ça ya Noël. Alors Manik, pourquoi tu as mécanicien qui va vivre au taquet fali poupa? Qu'est-ce qui pousse aux gens de penser ça? Injure au bazoloba. Na mwana mutu moka leka ki abio fali respect on pesa ba vina wengeza hypocrisie. Ouais, ba bien hypocrite, selon les gens. Respect za na hypocrisie. Obi fali amta loba te pe na mutaka kipa kokolo. Modelo akabeli bango tamba ki na mpiaka. So ngana obimisa ba livre nyonso. Akabeli na. Bango ko. Bango bana. Bango ba bisenga senga. Bazwa. Banani. Bango banani. Bango bakoka mpiaka te. Bakenda osenga. Basenga fali. Vous avez preuve.
Pourquoi fallait aller me tailler mamuna? Et on a tinate. Alors pensez-vous que Kissinger a raison, c'est pas fallu pour pas? À cause on peut pas on se bat biso se bat na quadrat. Papa na biso. Ok, c'est une bisan jour, quartier la tête. Ouais. Et bon, c'est quoi, bien beau, c'est qui pour aller. Il n'y a pas de bangote. Attends, soumis dans la zone d'enfant produit, à ce qu'il a à réfléchir. À ce qu'il va pas. Benjo a salutations à toi. Benjo, confiant à Yambalé, quand est-ce que le Benjo a la confiance à la dame? Confiant à Yambalé, Kaka. Benjo a gagné Canada, mais mec, va tout se battre qui est. Au moment où nous parlons, Maniké Sikoyo, Ozongi Warrior. Oh, ya. Likambo kuti ya ozonga warrior te likambo ezake non tozana événement ya munini le 29 yeah. Non tozala wana tozala ba carnaval ba stratégie nyoso tout bombaki to bimisa on poto la ça ba effort ya succès nyoso to sali non nyoso ya on to bibiso to beta martine si bino te biso to balola mabele za na c biso tozali kolo na raison que son le romo boy et ben émission on a un beau dernièrement au lobby. Aigle ta confiance qui règle pour stade mon nene. Pour biso to la quitter. Si qu'on a biso scoto si. Ah tant ça quitter. Biso tout oyer. Bon to moni pas non 4 orchestres ba sakeli moi ndeko na biso. Biso to bando ta na musique côté. Asala musala na bien. Asala makambu na ye. Oh, mais te otela sikoyo, ba filtre ba koti. Et comme ba imba étouffer sikoyo, on dit que ça fallait poli biso to finga. Ah OK. Il y a comme question d'honneur. Ah, comme Bundesco n'est comme non Bundesco nanga. Donc comme obligé à ça. Non, il est obligé faut na sala pour na Bundesco n'est pas question d'honneur. Ah OK. Kengom ta ngai na bima pour na fali. So simbité, non, so fali ta couler na biso. Ah, pour na fali. So fali lobela ngate mena na 6. To mena kata magazanga ne pesa na simakambo. Tati comme tande kola. Ah. Les 29 pour la posandine. Zero comme kola. Général. Solo yana bangonga. Solo yana ni to bino boy bakandini. Réunion c'est la mec qui a quartier latin na poto. Et ça va bien. C'était dit à quoi? C'était bah sentir que bazar qui unité. Bazar unité en bloc. Bah séparé, yango ba yo sakana. Balingi ba quartier te kanga ki bon club, kanga ba to club a 40 bakoka. 40 les c'est qu'on fait kanga bon club. Et panzi bango. Et comme si bango bazoba ba miso bakota studio te 10 ans yango likwa quartier te. Et bon le yo sakana bango te papa moi na quartier te sumuta simbi 600 mboko te. Eloko eloko panga pana na olba fali asali eloko te aza innocent afingi bango te eloko te tout du coup bozonga ni bobani ko finga ka fa pour ba choisir ka fali innocent bien ali Gezma weta azali Robin Mundibo azali Fabrikas azali Goga azali po Goga finga we attendre kutute to ba video ali faire a finga we video ali sikoyo bo choisir ka fali poani c'est que bon a problème na quartier latin alors biso so bana quartier latin ba basi ya quartier latin ya basi ya quartier latin to lamuka bana basi ba koko biso nyoso to sanini to lamuki parce que ba comme ko s'attaquer sikoyo na village na biso mon papa m'so qui parle sous bateau papa m'so comment ça ne ba fiti papa na bino pe azape provocateur un mot pe tout molier ba le bango papa m'so ça ni azu sous ba nyama corps ba nini les gens peut-être va peut-être rêver pe à provoquer moko d'autre part azu nyama corps pour tes paroles pas Vinton oh nyama corps qui place mbongo ezali yo nyama corps Holanda Chico elle est bon mia Chico Soamina Maniké ba propos ya Odile Manzaka très impoli. Une femme ne parle pas comme ça. Une femme ne parle pas comme ça. Elle défend aussi Kanaé, faut pas oublier. Ya bien Noël Kolekanga. Il faut défendre Kanabino. Ya bien Noël Kolekanga. Je sais pas. Ya ko ke nanda ko ya Noël akoti. Je ne sais pas. Pour ma pata ba on est sur makangwa we akota te. Ah, akota te. Akota kutute. Ye kutu kote kuna akota kutute. Ngana zana ba vidéo oyo. Na ozong se ma sivi na nzela na côté là yo yango. Ya sa côté là sivi ma pata. Je ne sais pas. Ba flatter. Bana ba so ba otambola butu ko ko mise ba kabela ba sanola. Tamba zana ba boîte ba monanga. Bomana ko ba monanga na ba boîte te. Boko kangate. Mukolo manke ken pena so respect na lakso. Ken pena camarade noté. Oyo yo zo côté atamba guerre la ke makasa ken pena mta côté là it. Yo zakawa. Flatteuse. Le coso.
bwani ya ba okotela obenga kasi osenga ke mbonga kabela ko vienga mikolo na okotela ka balosenge basi ya basse classe musana bango senga balala atena butina bandako bango tambola koluka place misia sana boîte yamba misia bakoma ko bata matina kata bandako ya bankoni baoki okanga ba photo liko na bino finga soken pena na yoka oui bicho bibo na raison moment live suka c'est le scrum alobi apparemment batnos bazui ba audace ya okoma ko luba na ba via wengi na télévision apparemment bazui ba audace na via na site télévision ngana yeba ya Noël ngana yebi mashiro kifaya yo yebi mashiro yo yebi noko batuta kai awana yo yebi yo mukuse yo yebi ye yo tala boya na balokuta na minota bisenga senga ta ba petit bisenga senga wani po ngama kabela koma mbongo ozo mikolo yo a flatter c'est l'oni na Denis Lessus kasi yelo kwa lobia obwaka nyene église a Denis Lessus abwaka gane ayeba ke notamba soma ke église ba abenga de l'esprit Denis Lessus mutabisa mbongo te église ba somba ngo na bandimi asataki na Denis Lessus ko sataki na église ya Nzambe asaka na Nzambe na biso te abwa Yesu aza mubadi abwaka niye kuna na ministère et bon to tandinga yo suka abia olonga to comme robeta mikolo za so avanti to tumoli maboye ba beti ayo betanga kasi ayo betanga leo na olia nini awa na ozana ngolo moseka na 5 ya ova na ozvanda na 18 soka semission na kovanda ya betanga côté na bino ya betanga yo lokuta yo betana yo lokuta o c'est le fume ko sonité yena wela bengi Sarah solo bengi yo to amutali babe te manike wana poisse ava poto yo betandeni wana poisse shiba bengi kaluke ko zwambongo ya suka angindi yo zwite mosolo bakaka c'est comme non solo yo ka soniko yo pa faut mi bomba na sa couverture faut pas pengana na malchance kaluke zwi mbongo tamba bengi bato wenge ba obikela 16 so wera ba carbone usakina ya fwe me wera bengi te seka yina yo wera yina yo sikolo bako wana ma chance ça la PCT jiba bengi ba mon premier ba kalu jiba ko beta na martyr obi ba nyonso wenge bengi te ko donc balinga bango te na yo bana ba bengi yo te soni linga binote botika otanga komoni kwa linga binote nous sommes nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Les loups voyez une énergie moi bien to clôturer na yango vous étiez tellement motivé. Ma question est celle-ci ils en a sorti médiatique tout ça la mikolo 4 5 fois les gens on va constater que le mot pas na yo au comment qui est un peu douce, au comment qui est un peu calme, avec discours na yo, parce que bah bégé, comme autant l'intérêt à moi na, j'étais obligé y a retirer tout na c'est barankin baboye boye. Omoni prince des ana, akota na fo, azwa na Vodacom, azwa te, ala kisi monde mombaki ana talent. Pour votre formation il y aura des contrats. Pour nga mo ba peine na ozwa, na olinga na nga koloba te po. Ba décision ya zo pona nzoto na ngana bitina ko ndima bindima ndima tena ko leba mbonga ba so za mama lokoso na leba mbonga ba te bili na ba tunso ba luka mabanga tina na ni na koko mena na mama lokoso te na obligé ke di kamte a ola que déjà bato zo ye moi te que non lobby est-ce que lobby ngaz nga poso na zala kuna leba ba yembeli jangu bali jalu ba ngaba ngam na yetindi ba ba yemba moi yango na lingo kende concours te autant li kamabe ta ka ba ya yembi sale tikali vide bato so bimba ke ya mutu nyoso zana ngona poso mutu nso zana ngona nzoto yo yebite yango jangu bali je te demande merci à tant qu'un grand na sepeli na bakoto pesi et permettre ye à changer parce que bakoko na so wana ko ba soki mukolo azobeta histoire fandanier pona kata histoire masese bimaka ça c'est très capital Jean Goubal na mutabomi fourmi na mutabomi mutu nyoso azuivi alors merci. Alors, merci beaucoup. Tokabo on a des locaux on aussi on a to les cas descend tout sur là on peut na vendre le plateau belé pour na dossier mingi va traiter on va combe belé mais les autres on va comprendre qui c'était quoi votre vision. On a vu là notre sœur Peniel ou à na TikTok na fait na Instagram na officiellement ya rolobake na yambi nzambe
na pengu sabatu baki m'accord de crise vie de raison boye lelo na mona zonga peni na nzambe à ce témoignage mo boye vraiment oui et puis si bato esengo encourager bato belé yo etant que sero les cas émission mingi pona rolobela ye tango yoka ki sango wana ça là ngabe pona seke po asa be façon ngabe mena nzambe na biso il est riche en bonté là en colère ali misa absolument sur ça là renouveler la grâce chaque jour au perception paiement mambo ça le binzamba bosane bien même Satan l'accusateur vient nous accuser mais quand tu demandes pardon Dieu oublie yango il faut beaucoup demander pardon à Dieu merci beaucoup Congoli solo